Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Mbote na bino balandi nyonso ya Sarah Tola TV. Ba abonné nanga, batu bolinga nga, batu bo soutenir nga ya sika eye. Na chaîne na biso Sarah Tola TV. Balobi soko lingi lo poso ngenga. Batu babosa na bakanisa mwasi ka taite. Mwasi ya ratai na lo poso. Mwasi faut le poso ezala bien, tentira bien. Ezala bandeko ebele oyo boko talanga ba misusu bopakola pe ba produit ebeta bino ba tampon. Bandeko nyonso bozana ba problème ya tampon, bo hésiter te Gisnovit. Balobi coach mokondi na bango tout na makambo etali po. Mama Gisnovit coach. Ba produit nyonso tout borokuta eza na kati, boromona ba produit éclaircissant. Ya choko tende batu bachaka wana mona mnake poso na pinde komi éclat. Okomi nora mwana mora bébé. Oh banduta, bakisi ya banduta. Et pas coach Gisnovit ezali nango. Boki makimate o bokende wapi bozonga wapi eza simple. Donc numéro de contact eza wana ya mama Gisnovit et puis ya ndeko na biso na Kinshasa parce que eza na Londres eza pe na Kinshasa. Bo hésiter te, bo beta tout, surtout nga mikolo, bo kanga nga photo, bo tala pona nga. Nalala et puis bo bano landela nga sous mikolo bien. Bo comprendre que maman coach Gisnovit nde makambo. Alors boya ebele, bo kima na lombango na Kinshasa ezali, maison ezali et bande ko na biso pe ya Europe moya ko sala bino transfert, izanet yange na transfert ya ina DHL. Bande coupé à Londres kuna yemoko coach Gisnovit azawana. Donc voilà, tozana ba crème de visage. Tozana ba crème de visage. Tozana ba sérum. Tozana ba produit nyonso bakisa banduta pe ezali. Balobi o soki nduta no pinde longwa internet ngana nango ya obota. Ya mike katanga kala mingi te na mama Gisnovit bo mwana olata ya bino singa mike bo kamwa. En tout cas merci beaucoup. Bo welisa na lombango balobi coach na bango nyonso na makambo etali po. Oyo mtobimaka ba loto, oyo elongezi kaka yo, ba tampon elongwaka te beta caché. Ko hésiter te, contacter numéro eza wana solo na mama coach Gisnovit rosa solution ya loposo na yo. Bye. Pona ba séjour na bino bana poto sokolingo ya na hotel ya kitoko séjour na yo eleka kitoko na Kinshasa hotel ezali kaka moko Renaissance Legimo ezali kaka na Victoire wana climatiseur ya kitoko clim na kati ya chambre mobimba et puis restaurant ya kitoko prix ya bien upesi kaka mbongo na yo ya mukie parce que biso tozali cher te bakangeli yo place na yo tilero kuya Kinshasa osali séjour kitoko epo zongi eza pe musika te kaka na Victoire toza kaka na système ya ba chambre et puis prix moins bino moko bulanda publicité na kulubelo kute papa Jean Maseka Renaissance Legimo ozoko sunga batu tolanda. Situé au cœur de Kinshasa, hôtel-restaurant Renaissance Jumeaux, avec un charmant décor, un confort exceptionnel, bon rapport qualité-service-prix. Service en salle et room service impeccable. Hôtel-restaurant Renaissance Jumeaux, au croisement d'Ibaya Kassavou. Avenue d'Ibaya A2, quartier Matongé, commune de Kalamou. Sarah Tola décroche. Sarah Tola décroche. Décroche Sarah. Décroche Sarah. Décroche. Décroche Sarah. Décroche Sarah. Voilà, bonjour, bonsoir, ça dépend, il y a Air aux Holanda Bisso, ça dépend, il y a Air aux vidéos, mesdames et messieurs, bienvenue sur notre émission
Vérité, vérité, présenté par Paul Mukendi. Moi, nasuka ya ba Mukendi nyonso. Ngal ba soyo za Mukendi botami lelo yeba ki ngana zaka mo nasuka na bino. Merci na bande nyonso balandaka biso na Sarato la TV. Merci na bande nyonso ba s'abonner déjà na zana songo ya kozala na bino lelo ko présenter bino sous émission ya mkola lelo na pesi. Merci na Gucci Sinda derrière la caméra, babi moi mobile moro bien un bon tonton, babi Milano boulou kutu Milano nyonso mais Sinda tikelanga parce qu'il y a des autres traités Covid. Merci na Montréal babi résultat émission zana ngoyo. Merci na Jonathan qui vous na lumière babi Bwenda moi c'est mon ya kitoko na son. Merci na maman na biso maman Saratola babi maman moro bien maman pesinga tant na leka et royo na loba solo la nabino ilongo ngami nazo bengi guerrière de la presse pourquoi nazo bengi bonga moko yebika ngamoko nazanga moko te nazana ndiko nanga ya mwasi nazana bandeko belete mais nazaka na moko otoko solo ne moko la lelo ezali bongo ndiko nanga mwasi za peme nanga moko soza même langage nangai okofungo elanga plateau nanga na mona invité nangai. Bonjour maman. Bonjour papa journaliste. Bonne santé. Bien par la grâce de Dieu. Voilà. Okotombola mungongo bandeko bayoka yo c'est présenté pe na bandeko bazotala yo kombo nani bandeko pe bayeba. OK, pas journaliste. Kombo ngai Olga automatique. Olga automatique kombo ngai wana. Voilà maman Olga automatique le loto yambi yo na émission na biso vérité vérité ngazaka na langage monde lobakawa avant ya kolika na mama nyonso okochaka loboko boyo lobina oloba vérité obeka bosolo okocha loboko bon lobika na oloba vérité après to lika na mama msusu. OK, donc oloba vérité vérité vérité. OK, voilà, merci maman. Okobete na biso siko lisolo na yo eloni ne memi yo awa na chaîne na biso ya Sarato la na émission na biso vérité vérité. OK, merci papa journaliste. Nayi awa ipa na yo. Tombola va. Nayi pa na yo awa parce que nayi bi na pa na yo ndi na ko retrouver solution ya bien. Et likambo o ezosala nga pasi o pezo lekela ngai. Eza likambo ekomeli nga na mobali nanga. Nga na mobali nanga tozalaka na ye tovivre na ye ti esali ke toye kobota mwana moko. Nabi lokwa aza papa mwana tofandaka nzambe so asungi makambo ya bien ezali. Tofandaka na ndako na biso na mwana biso moko. Tofandaka papa azalaki na mosala te e na supportaki ye ka ndenge wana tovanda bien et tosala bolingo aosalelanga mpe nyonso ozwa soin na ngai nyonso oyo nyonso na oloba asalaka e mobali na nga azonga retard te na ndako ke abimaki azonga retard te ere mosala nyonso ekoki azongaka na ndako tovandi ndenge ezalaka na foyer ndenge ezalaka tovandaka tosololaka bien ti tozovanda ti erokoma na tamoko nakomi mobali nakomi ko remarquer akomi ko bima trop tellement aza mobali nazalaki nekala moi pe la kantila mabe ezalaki te tovanda na ye tovanda ne jour mosusu boye ke fa kota retraite ake kosambela elekeli nga mbali nanga retraite parce que nayebi na vie à priorité nayebi ke via sambela te dans la rabi mi ki musala azongi to vanda ndako to lalika bongo atako to kosambela leza kana butu to lamuka to bondela bia va to lala to bondela na natikala ko kaite mais nazaki tourner jour ngo ayebi singa lobi asa na posa kota retraite bon natala ki nga le ko epesa mama nzambe moyena boya esalaki te na pesa ki nzila akende ki retraite na ndenge ayeki ozonga omi soki to fandi omona ka pasteur abengi frère Fozala mona pasteur abenga funa bima mona bimi vani voni numéro do pasteur akoma benga trop mingi akoma benga mingi et jour mosusu boye après azo ebisanga aokenda l'église mais na ko remarquer le moko ya komi na ba sorti trop komo bima mingi omona kozonga retard o abande ko sala ta ko mosala lokwa nazaki na confiance à mobile nanga moi pe la kantila ye mabe exact jour mosusu ayebisinga o ba aokende voyage azwi chantier mon boye fallait akende kosala chantier wana po atiaka ba courant na ba chantier za ingénieur atiaka ba courant ayisinga zo voyager non voyager azwi atikeli nga mbongo ya kolia a voyager ke nga atikeli na moi voyage ngo ezwaki combien de temps
asaki ba une semaine. Une semaine. Oui. Ok. Asaki une semaine nga natikala na mwana atikela kingai mbongo ya kolia ndenge ezala kaka na tikala osokipe na mwana mwana. Natikali pe wana ti ayepe kozonga. Tovandi pe bolingo kande tozalaka ambiance bien na ndako. Donc azaki te ezala camarade nga mwasi tant qu'à voyager ayaka trop na ndako. Ayaka na ndako mona camarade nga tuna ndeni mobali na nga za bien. Aza pas en voyage. Il y a solo vraiment en voyage, en voyage de solo la rana ya bengaka. Et tu ko fanda ayeko senga sous voyage. O akende sous voyage pour na mama musala. Na tali kaka ya ngwana ndizo sunga biso. Moi pe na boya. Exactement. O tala kaka foza na posa mobali noza la pembeni. Dio moko biso basinde tozalaka moi affection mobile no salaka bien maintenant on otala kiza musala moi na boya exact parce que on tezo sunga yo na mwana ndako bato OK ça tiki epe ayeko kende tango akei ayeko sala 2 semaines ayeko sala 2 semaines après ayeko zonga to continuer na biso pe bien de tozalaka kaka ndezaka donc pas voyager deuxième fois camarade ngana pa ya kaka po tellement nga ba ebinga la kokapela kozala nga mote ayaka peut-être msuma solo mwa nini po nazala vraiment na société amana ngana ayaka to vivre ne to zala ne to sololaka mona soki to sololi to lie to meli mona siminzela ke nga tikali na ngana mwa kaka bongo ayeko zonga na voyage to vandi to continuer vie na biso ndenge to vivre kaka mais ne ko remarquer mobile nanga ba voyage zo sala akomi trop mobulu akomi vraiment mobulu te ke na kangi na mo cité mais akomi kozonga ba retard azonga masanga ba blo mo abongo no mobile nanga menga na yebeli oboete nini ote loko te musala ba camarade surtout si musala to kendaka quelque part fanda ka to melaka mais non chapi makanti pe ka ya mabete parce que non na moni na mabete. Mais comme même na ba rêve nanga na comme kolota bandoto mabi. Ndi de no mana lalaki na yo lota muto la nanga mbango na mbeli. Na kimi skona comme na place mo na suki. Na telemi muto na pe aina mbeli achubanga. Na tape mbeli bona mo mbeli nanga pembe. To na moni ba mo na bandi ko benga ye. A okipenga te abet obetanga kara. Ne surtout ka bwela ndoto. Na yo yebisa nga papa ndoto na loti mais na ndoto na ngai yo telemi na obenga yo oya o secours nga mais o sala iloko to talanga kaka o te ko chama quantité wana za ngokara bandoto eza na ndoto nga papa eza ndoto nzamba lobela biso na ba façon pe ebele o te eza ka ndoto na yeko yoka e esili après na yeko lota lisusu ndoto mabeli susu na yesusu ko vanise na yeko loba na ye ote ozo banga pona nini okota satana pamba eza na ngokaka ndoto apamba ti na vanda na sokoba na ekaka na koba na ekaka kozonga ba retard makamuka ndengwana maman ko même comportement na vraiment na komi tumisa mwana mobali na komi na comportement boye pona nini e ko koma même na mbongo ya wendi atikela nga sunda atikela nga te même kolata na nga po à chaque fin du mois faut que tu aies ma provision fonga bilamba onaza na ngote na sombi mafuta mwana mwana bana nde bazalaka faut changer bilamba za bilamba wasakana kaso ekomi ya kala faut changer bilamba ebele au sala nguli susu tembonga wenza komi akomo kabola ngo katikati mwana bakomo bengane na classe au futa sumbonga minervala mwana te biloko mwa bongo ekomi suko kolekela ngai ekomi kolekela ngai isa problème nini o ekoti na ndako na ngana mobali na ngato zalaka boete Zoom sous la fandi na mo camarade na ye camarade nga kande ayaka aye o camarade nga na loti mabe o loti nga nini abani ko expliquer nga abia loti nga na odinda na libulu mama ka sutu ko na ndoto MC na odinda na libulu na loti vraiment abina nga comment bino bo vivre awa na ndako no est-ce que kimyeza bitena ndako na nga kimyezali ya bisinga te so ilikambo ezali lobatika ko bomba yo za kimya nga bitena za kimya na kimya na ndako wana camarade no wana camarade na nga ya yo wana ikulubana wana camarade na nga bitena na kimya na mobali na nga talaka biso basi to bomba ka to sa mitema minene na poza na omona makambo na nga ya mabia pasi na kobetela mutu nyonso te funa batela pe mobali na nga funa bomba mobali na nga
na obombela ka camarade na nga c'était eloko moko eza te vanda na makambo na motema kokufa nango ti tovandi mobali kaka comportement bien te mobali comportement bien te même atande ezalaki aire moko moi quelque chose moment que moi famille na yo que etikela moi maman provision asalaka yango lisu te. Ceux qui ne comprennent bien, moi, comportement est bien té. Moi, mon boulot, je ne sais pas, mon boulot, il y a au moins des gens à bassi. Tout mon boulot, il y a quitté quand on a camarade. Donc, il y a des camarades qui sont pas journalistes. Donc, il y a des camarades qui ont quitté, qui ont retard. Même maintenant, mon bal, quand il y a moi, c'était. Et dès que mon bal a eu le primaire, mon bal a eu le 0 heure, na mon thème, au Kantani. Donc mon boulot ya façon wana. OK. Mon boulot ya façon wana ya retard, masula masanga, le modo soka ya ko imamu kao. Alali. Tina tongo ndawula muka. Donc comme mon e bandi ko donc yo se répéter. Donc avandi na non mi tu na mo pe no betel na ni lisolo. Non mo na pe muto ke betel la lisolo azate. Nyo sona e ku filanga kana mutema. Et jour mususu tozaki na mbali nga na ndako azonga ipa avant na sepeli kutunga mbali nga lelo azongi avant na servi pe ya kolia ici li mona pe lokwa lalaki to koti na biso pe na chambre ndo sa bolingo quand moi c'est mon mbali de basala ndo sa bolingo mona ka bo téléphone soni to téléphone soni maman mbala kitimba mombango akazu téléphone quand azu téléphone akiti téléphone atali téléphone akiti téléphone après azu bilamba abandi kulata parce que il est qu'il a un hôtel kaka anjola tabilamba la tibilamba sili ona zoya papa ezalaka vraiment ngano likolo ambeto pour appeler ben mamoko kito te camarade nga mo boye fallait na kezelo mo pana il fallait na kende vraiment so na raté azo voyager papa est-ce que vraiment ezala ote na songo melate na oya kasiko abimi pake esalanga journée bien te salanga vraiment bien te salanga bien te na lela ka vraiment na monsieur bien est-ce que ezaka mobile na nga una bandanga na ebe nani est-ce que mobile pena azana nga na mbeto sepelisanga andimia tikanga kitala tabilamba esalanga bien te tango abini ke minute ngina vana na moni porte be ba beti porte camarade nga koti mana nga koti don kusulula ndenge ezala kaka biso basi ndenge solula ka ayi otuna nga ndeni mobile non te mobile na nga azabia azawa te mbali nanga alali mbali nanga alali ngabi alali yozo bomba ngabi te na bomba te mbali nanga alali abiyo oyomela mbali nombo ndonga est-ce qu'on a comprendre que tout juste zaka ni comment on dit messager au juste nga comprendre que zalaka nini ba moko yebisanga ote na ninga mabete posa na ngezaka oza malamu posa po wa camarade nanga na ninga koza malamu na ndako naona mobile na yo na mwana boza bia yango mona landela kayo yango moni na tuna kayo mais problème eza na ngoti eloko vraiment ememeninga awa eza passe non yeba kute na obana ndeni ni no suka ndeni eloko na mbike solution na nga no zongo awa funa lobaka pa journaliste. OK. Dans la muka tongo moko nando sala misala esili mobala bengi nga esinga na ngai nazoya na oya kasiko mabisava nga pe nazanga ndako aye na sepeli ku toujours on mo nazonga avant amoko apesi ngai bilamba oza elamba o repasser nga no ke fête OK de fête ou fête yango ke neka fête boye o ba kitele o monte o tele ngai na ebisa yo mais na bosana kino ke fête ya camarade nanga papa mais ce que zo kende o na moni ke o ba kana repasser yo moko bongo siko ngai o te yo tikala na ndako ko kende te kende te ndeni ngano to amos na mobile ba camarade no ba yebi ngai bande kono pe ba yebi ngai siko obo ekotambola nga pone o te o kende te na insister même mbala komi na kanda abe bando betanga banda to lingana na mobile na ngana na simanga na nzoto ti nanu abetanga te e nazaki etoni mobile abetangai abetinga na bandi kolela mama aye mamoko aye kobondela ngai te kokende te moni bakamara nanga baza kuna na bombaka yo te mais na ngali na pesa o respect soki bakamara nanga bazaka babuzo ba mingi de kokende te na yo ki bongo na zui elam ko repasser
bani ko repasser on repasser sur lui mbali balati abimi ke fete na peut-être na ngana mwana na ndako est-ce na ngana bana ta TV la biso ninge kuma ba couvre-feu ba fete za la suba titongo te ba fete kuma na ngokata na 21h katani bato bazongi afana na ndako na mwana zela mobali ayati parce que na mwana mamuko na tongo na ngo ba 6h na ko ka porte abeti na fungulilie ayikokota tango ayemba moko wana wani mamoko sabolingo po mwana déjà sala azaki a ulala po azaki tongo makasi to bandu sabolingo na ye to sali pe bolingo ti to ko silisa ya tsalini na mbeto ngala la moki na ngai ba mama te to kipanda amado sa misana na ndako esili ala lipongela to koma ba 16h na mona la moki asokoli abima papa lelo za dimanche libo kende ki fete lelo za dimanche poni to ko fanda na ndako na mwana ote camarade na mo faito za makamba osolo la na a insister kaka tango na tiki epe aki skali na ngaba 17h bo camarade na aikuya mana ngai ko ya bani ko solo la na après tout ninga ndeni mobali na yo mobali na aza bien azali ngabite azate a déplacer azata bimaki moka mana lupsanga donc tinga nena yaka na tuna kayo o comprendre tenga te a comprendre te na mona ngando tunanga même mo pelekela ngai et donc adolo bana ngaki oza camarade na nga olinga ngana za bien yango na se déranger ali souté mama ka lupsanga bi ndenge za mobali na onde za mobali bakoma na mwasi ou mbali na yo akoma na mwasi ngaza ka juste na veni na biso donc ti akosaka yo akendaka ba voyage wana akenda voyage takina lipa mwasi wana afandi lekela nga mobali na ngai ngana ndima nalala ngamo na mbetu donc malala ngamo na mbetu na olo batte mobali na ngaki lukela nga ndoka mobali na mwasi mususu donc ngana partager na mobali na pe partager sur na mwasi mususu kama na singa o akoma na mwasi na vei na biso ayaka wana ta nyoso to na yaka ana tuna kayo na mona kayo nenga kota kana nenga bimaka yango moninga na tuna ko mobali no lobi azaki wapi lobi ngo mobali na lobi azaki na fête. Courage maman okoloba courage. J'espère bozo comprendre que tout bandaki et bandili histoire na biso bino mo bozo comprendre que non maman ça va bien tant que na katikati azolela eza choc va même bo moninga pe na za bien te ça dit que pas sur la tinga toujours mobali te bakate ceux qui tozaranine pourquoi tozo pesa bato baloba d'âge wa mobali atondaka te raison. En fait, tant on a na mwasi na yo moko aza mwasi pona yo aza nyamate aza mwasi kozala pona ko bakisa mwasi mususu je ne sais pas zarani. Bon maman avant que ngana sala commentaire le kambo oko si sanano istili solo na yo courage. OK après sangai azaki na fête na bien azaki na fête ki fête ilubi ya camarade na ye mutabalaki abi epsiko camarade mutabalaki camarade na balaki mo camarade nga azu téléphone abandi kolakisa ba ala bus téléphone ala kisinga ba photo ba journaliste mobali na nga ndi mutabali do mobali na nga ndi mutabali abali mwasi mususu. Donc elekelinga nazu émotion donc ina posa ko bana donc nazanga kateni do ko sa do le kongo so na bina raisonnango et si sangata na makasi na nzoto do mobile nanga onga nazaka nae onga natangisa makila na botele mwana na takata même classe nanga potonga sentenga na kati classe puna botele ka mwana
assuré nga to fanda mso nzamba sungi nga na obala yo mais atiki nga sauté nga ke bala mwasi mosusu esalinga pasi moko donc nakokaki te vraiment nakokaki te mama nanga apesi nga baconseil wana o te ezalaka kimia nga nde ndenge natalisa yo makambo mobali nasalaka ti omonaka nayaka natunaka ye na sabo nabomba yango na motema parce que nayebi ke yo oza na mobali no na ndako ya libala nakoki mama kopesa rapport boye te mais ntango namoni ekomi ntina point oyo ya libala yango nakangi motema te na ye oyebi so camarade na ngai andi opesanga conseil nafandi na raisonner bilamba o mobali na ngai okebalela mwasi mosusu nga nde na repasse ngai nde na repasse yango naziki meme moto mobali na ngai alata elamba bima bien na miso ya bato me nzoka okebalela nde mwasi mosusu camarade na ngai ti ya conseiller nga wana camarade na ngai kokende ye aye koya ba 23h toke 0h aye koya akutenga te mana za équipe ma bien te abandi kotuna nga question abandi ko na beti kutu même kara ti aleki ye moko na sala manger à 15 mizui biloko abandi kolia asisa sokoli mai ayi kolala benga to kuta na chambre to kelana c'était que là nga no landa après nga pe na yo kende na chambre na raison de abandi ko sala nga bolingo malgré ao sala nga bolingo mais na okota na kata bolingo te pour nota la choc oyo nga na zui ti na kokite na bandi ko tuna ye lobo kendaki wapi ote na kendaki kendaki yebisanga no bien kendaki feti ya nani ote mafana bima na yebisa que déjà na kendaki feti ya camarade nanga putain yo kende feti ya camarade ote na zuma mon téléphone na lakisi maman ba photo nanga na lakisi maman ba photo oyo bakangaki ya mariage na ye maman mobile atikali kimia mobile maman abandi ko bondela ngai abandi ko bondela nga bien sûr azo bondela nga parce que za mobile o na botela ki mwana me ngai moko kati na nga abandi ko bondela nga wana après na yo yebisenga o bondela ngai eza mabe to bondela ngo singa pardon parce que sali mabe sikoyo yo bali nga obali nga te ngo kati nga même classe nakata classe pona botelo ka mwana mutiki ngo kibala mwasi mususu sikoyo to suka neni parce que yo bali uketi na civil tina famille opesi mbongo masanga famille no pe ba ye baza pe na bazaki pe na feti ba meli ba lié famille mobile mais famille mobile ebiki mobile azaka na mwasi na ndako na mwana mais ba appuyer ye akie ko bala oui vraiment siko yozo lo ba ke osinga nga pardon to sala nini ngai na za la deuxième femme to na za la première femme pour yo balier déjà l'été yebiye famille yebiye donc akoko tele mapelo ba ko funda ngai po yaza na be preuve mabali siko ngai uchanga wapi ayebisi nga lobi ana posa aza na biso mi pale siko no tela boye na ninga pe mobali nanga non ko kotika ete non ko perdre ete non yeba te siko na sala nini yango moni na ye awa la journaliste na zana posa vraiment ya lisuni na bilobo sunga vraiment. Voilà, merci maman. Et ça la passe. Mais avant na personne conseil, na ta isope madame sous. Ni bandi na bisa ki tomba le boko le ba vérité. Okotalisa mabe ya mobali to bolamu ya yo. Na ina yiba. Po mobali pe azaka azobati afanda ka boye akende ko bala mwasi mususu akomane tina ba niveau no lobby a apesa biloko famille na ye accompagner je ne sais pas est-ce que vous avez ma be moko boyo sala mobali na yote jamais pas je ne sais jamais ezala nango be compréhension ezanga te na bolingo bi na libala libala ezala ka esengo te bato musu bakantaka na bala bakantaka libala ezala ka ezaka bisengo na bisengo te be compréhension pe yaka be compréhension ezanga nango te yaka na entre bo siliki mais bo se comprendre bo senga ba pardon bo zongi nde bozalaki mais ya mabeke mobali nanga ko matina niveau ke bala mwasi mususu na mabe ngona sala ya sala. Est-ce que camarade na tango yebisa yo que mobali na yo abali asaki mwasi wana babota na ye déjà na mobali na wana soit mwasi wana za mwasi ne ya kala avant akoma na yo bon pona likambo ko bota babotiti abotite ndinge zaka bazaki ki chéri ce qui peut mwasi nda obligé ki abale wana na yebite ya bali vraiment
ya kala to asika wana na yebite o ngai les communes et meminga awa qui n'aime ma problème nanga awa mobali nanga atikinga abali mwasi mususu bali mwasi mususu ndenge mobali nozola musala oyebi voilà ceux qui te comprennent bien j'espère que bande ko bazolanda toyeki histoire maman isa vraiment na pasi na kati na yango azoluka lisungi lusungi ana ekouta kaka na nga moko te ekouta mpe na yo moto ozotala biso ekouta mpe na yo moto oyo ozwaki libaku ya olanda sujet oyo vraiment bandeko na nga mibali tozala mpe bato tozala mpe esika ya bandeko basi ntango ozosala mwana motu ya mwasi mabe yebaki oza na bandeko ya basi oyo mpe bakosala bango mabe oyo osali ndeko ya mwasi oyo ntango ovandi na motu asupporte na bapasi na yo na bata moko boye ya mabe oyo ozalaki nango mais motu wana asupporte yo okomi bien okomi na mbongo obalukeli ye soit oki kolinga mwasi mosusu eza ya nini est-ce que mwasi ozali na ndako aza mabe ata mabe yango eza ya ndenge nini bafandisaka ovandisi mwasi na yo obandi kotalisa ye parce que eza na adage mo elobi eloko eleki dialogue na bolingo eza te na bolingo soki dialogue eza botambola bien mais okosala eloko moko te mpo oyokisa moninga pasi okosala eloko moko te mpo ki osepelisa yo mais ntango ozomisepelisa nani yo moko ebongo moto oza na ye na ndako moto aboteli mwana moto alaki soki obotaka poko toki obala kuna ntango mosusu okobala boye ebebeli yo ozobota te okopesa nani faute yango ozomona makambo eza ebele na mokili omona moto mwa mobali moko akomi vine pasi ozoyeba te nini yo osalaki ntango mosusu onyokolisaka motema ya fille moko boye ntango mosusu obetisaki motu moko boye libaku ntango mosusu otika shoki na motema ya mwana mwasi moko boye neti mama boye azoyeba te akosala nini akobandela wapi na mwana mama eske famille eza na Kinshasa ti siko tala mbaka boye famille eza na Kinshasa te akobandela wapi mwana wana nani akozwa ye charge ye moko mama ebongo ndako po ozoloba bango bien ke non olingi bango nyonso mibale mais yebaki ntango okoma na ndako moko na mwasi wana oyo obali akobanda ko oblige yo eza na place oyo mobali ntango toza boye aza mobali ntango bakomi place mosusu ça va esili mpe obosani bango mwasi wana mpe akotika yo bongo mpe te mais elongo na kosenga yo mama merci vraiment ndenge oleki na émission na biso oyo nga nakopesa yo comme conseil nsima nzambi parce que moto ya mokili soki otyeli ye motema akotika mpe na nzela kopesaka moto ya mokili confiance te bien sûr aza mobali na yo oui mais moto oyo alembanaka moto te moto oyo asimbaka moto te na suka ya liwana ezaka nzambi voilà topesa ye conseil to aider vraiment et osala vraiment bien bato mpe baza na baproblème neti ya ndenge moko na mama vraiment kohésite te kokanga motema te yaka bato oyo nyonso bozomona bazoleka na plateau na biso baza bakolo bahistoire wana soki mpe omoni ke non yo okokoka kobeta histoire oyo te ou soit okokoka koloba te ou soit ozobanga caméra benga ngai pesa ngai histoire na yo ezala nde histoire vrai soki eza lisolo moko ya vrai opesi ngai yango nga moko naza wana mpona kolobela yango soki ngai te okomona mama Sara tola akolobela mpe yango tokobeta yango na ndenge moko esengeli vraiment oyo tozosala eza histoire fondée te eza eloko ya tokangisi te non tobenga bato baya kolobela yango non
eza ba histoire vrai soki omoni mutu aye atelemi place oyo azoloba histoire na ye moko oyo ekomeli ye eza ba histoire oyo tozobeta te ke ono tokendaki kolokota place moko boye non eza eloko euti kosalama na katikati ya mwa oyo mais marie mama bendi makambo nyonso esalemelaki na vie libala eutaki koleka le 5 oyo ya le 5 juin oyo samedi vraiment ezaki pasi eza pasi to continuer kopesa bango conseil to continuer kosunga mama na ba idée vraiment ekosala bien merci na équipe mobimba équipe technique yo accompagner nga na tongo alelo merci na Gucci Sinda derrière la caméra balobi moi mobali moko bien un bon tonton o nga misala koloba mais la boule kutu mais la nyonso mais Sinda tikelanga parce que yango moto zo traité covid merci na Jonathan Kivuna bi ntosimbi lumière moi mobali moko pe bien et bon tota sola kitoko merci na Brenda na son balobi awande na Sarato la TV musala nde tozo sala musala équipe mobimba to sima na maboko pona ko salela bino musala pona ko pesa bino ba image kitoko bozo mona pona ko pesa bino ba histoire vrai pona ko pesa bino ma bilengi kotika bino te mais bino pe botika biso pe na ba conseil na bino et ça la biso vraiment bien merci na ba abonné na biso tout ba s'abonner déjà na Sarato la merci na yo pe ozo s'abonner sikoyo merci na yo pe ozo tie la biso commentaire merci na ba to pe bazo finga problème ke na Facebook merci et ozo sala nga bien ndenge bozo finga tant ozo finga nga se kotala nga déjà merci na maman la patronne na maman Sarato la nga zo bengi guerre de la presse pourquoi na zo bengi bongo etalika nga moko merci na bandeko na nga nyonso balinga nga merci na maman Bota problème ke ni maman Jeannette Ngouyi merci na petite sœur nanga Sidonie Pemba merci na bandeko nanga nyonso merci na l'artiste Diego Minito balobi boze l'album moko ya bienzo ya kalati boyo kabino moko ayembi cette fois-ci venza royo bien loyembo nde loyembo vraiment toza ensemble pour nous l'album moi ya kitoko vraiment et ça la biso bien merci na ba balobi les amis de problème kenyi nazo bossa na binote bossa la rawana kalati 3 ans déjà to fêter na ibite soto okufa wapi wana elobi bino moko merci Nia Sibola merci na artiste Sion du Congo oyo bao basutaka pe problème kendi merci na Basilo Kambe manga pourquoi pas na yo moko parce que pour na kandati to monani bongo mbala ya sima na invité mususu na lisolo mususu merci maman pour natana yo pesa gi pour natana yo pesa gi biso kolemba biso te soki likambo ezali komela biso to ko pesa yo solution soki pe ezali to ko sunga pe kandenye to mesana ko sunga merci na fondation Sarato la to monani bongo mbala ya sima soki nzambe alingi Sarah Dola décroche. Sarah Dola décroche. Décroche Sarah, décroche Sarah.